N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout na babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bacolier, ça la 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Pelé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends la province nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Service d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Mokolonga na kukufa mokolo nakoa bana banga bakolela baninga bakolela maboti nanga bakolela bana sina mokolo na kukufa mokolo na kuba baninga banga bakolela ibota ikolela maleki banga bakolela nasina keyo yambo ya kufananga bandikanga ya musika tango bayo kiti malade kompine ya bako ya mango esikanga na zayo bako ya tempo balingi tena kasi bako ya kowela loko sokinga na we baweli mituka na mabango babengani mwasi na bana wale wale
quartier bakotia mandalala na coin bako kongolo mbongo ya pamba bongo ya pamba po balangwa lutoko na bape nani alinginga kinananga na lingita gwali soko na yebaka pina botama bako kuna moto ya mbongo na sanduku ya olo bako kuna mobola banzingira kati ya etoko nani aleki moninga tomola mosapi yango salaka ntango nyonso malamu osima ya lwa obele misala malamu na yo mpe komoma nde ekolinga yo salela mongongo na yo yango yo nakotosaka etinami na yo nzambe yango yo nakosalela bisika nakotambola nayinanga nkombo na yo benele ya lokumu ezali yo yesu nanga bisika nakotambola nayinanga nkombo na yo benele ya lokumu ezali yo yesu nanga ozali benele oyo olonama na bomoi na ngai moto akolongola yo na bomoi na ngai azali te ngai nakoyika se biko epai na yo nkolo mongongo na yo yango yo nakotosaka etinami na yo nzambe yango yo nakosalela ata mipepe ekotukisa bomoi na ngai ngai nakoyika se biko epai na yo yesu mpe nakobila se yo ata mutu ekoomela inotonga ekotana moi mpe ekongala suka na yango nebiyano oyo mokili alobi yango ezali se pamba baloba ya momoi ezali na yo yesu nanga e yesu maloba momoi ezali epai na yo maloba motuyi ezali epai na yo yesu yango ngai natingami na yo yesu ata moto ekomela inotongo ekotana moi mpe ekongala suka na yango debi yango oyo mokili alobi yango ezali se pamba baloba ya momoi ezali na yo yesu nanga kotika ngai te mpe nayebi na kotelenga
www.potonapoto.com www.potonapoto.com